mutu nyonso oya oza occasion ya kolanda video ya Mama Bijou na mukula lelo ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or se bomoni nga boeseke na ye kobetela bino lisolo na ye kobetela bino lelo euti Suisse na Zurich. Mama Bijou d'or na loba na mutu nyonso oyo s'abonner na Bidor Tuvité. Mama Bijou d'or a besoin ba soutien na bino parce que sans bino mobulu. Vous s'abonnez massivement à Bidor TV, vous partagez la vidéo nanga, vous tirez un commentaire et puis j'aime. Maman Bijou a besoin de j'aime. Donc na beta ma solo nangeza ka chaque vendredi na muto soza ko talanga soza ali solo ya ko beta oza ali solo pesa Mama Bijou, pourquoi pas benga Mama Bijou pesa Mama Bijou li solo na yo ozala jamais dessus. Na mutu yo soto sali na ndako ozala besoin ozoluka mwasi oluka mobali tante Bidor TV sala vidéo pesa Mama Bijou atia yango na émission na ezali ya ba amse ezala ka chaque dimanche. Star nyonso tu ozala lisusu na actualité te bana sika bayebi yo te sala vidéo pesa Mama Bijou asala promotion na yo asala publicité na yo ala kisa batu kiye yo. Donc émission na nga ba star ezali chaque dimanche. Musicien nyonso tu ozala ozobimisa ta mususu mwa nzembu na yo asika olingo sala mwa promotion album na yo, pourquoi pas ko hésiter te luka Bidor TV nde makambo pesa sala vidéo na yo pesa Mama Bijou asala émission na ye ya ba promotion des stars, il y a promotion des stars yoka na sala ba publicité promotion des stars les aka pona ba musicien te to na ba théâtre ba to ballet, donc ba tout ceux qui a ba catcher au boxer mutu nyonso to zaka star luka Mama Bijou asala la mo promotion na yo ezaka pona ba 1+ na kati ya chaîne o ya Bidor TV wana émission na ba star ezali samedi. Donc bozala ebele liboso ba télé la bino parce que bo mona ba star mususu ta mususu boyebi pe bango ta mususu pe boyebi pe bango te. Donc lisolo na nga lelo nazo beta euti Zurich. Ndeko langa moko ya mwasi avandi na Zurich. Mobali azwaki na Congo amemie na poto. Ba ye a bakomi awa mama wana avanda na Zurich. Aboyi papa wana ake kolinga mobali o azali petit mukofia ya papa o amemaki ye de Congo à Suisse. Bavandi na mobali o azalaki petit mukofia ya mobali na ye. Tellement lokola petit mukofia la zaki na ngunda zaki na epela mukanda te. Petit mukofia na lobi ndenge zalia na ngai funa sa makasi na sombela yo mukanda pona o profiter bana pe ba profiter. Et ça li ke nani petit mukofia la luki Suisse moko boye. Mundele moko na Suisse. Ba sali kop mwana mwasi na ekozwa mukanda, mwana mwasi na pesi bana pe bazui mukanda. Sikoyo mwana mwasi na akende kipe konje momo na kin akeko kutana na mobali moko mobali ngazala kanganga banganga oya ena azala pasteur ba pasteur oya lokuta o basala musala mo basala musala mo na sata na babatama sima ya kibonzambe. Pasteur wana nganga wana ponga na benga nganga parce que pasteur jamais okopesa mutu bakisi. Nganga wana apesi mama wana bakisi pona mama wana aboma papa wana. Eko sala ke mama wana pe abomi mundele wana. Siko oboyoka makambu nini eyaki ko arriver na sima ya koboma mundele wana. Ok, donc lisolo ezali boye tango mama la biso avandi na Zurich na Suisse abomi mundele wana akobi kobima lisusu na nganga wana yela nganga wana babalani ye mwasi wana oyo abomaki mundele azwi ba bien na nyonso tu oyo basombaki na petit mukofia ya mobali wa memaye na poto apesi yango nganga wana. Donc ezala batu mususu balobaka mundele aza mutu te. Tana zui mundele abalinga après na divorcé na mundele aza mutu te. Non, bo mikosaka mundele aza mutu, mundele aza être humain. Aza mutu aza na makila ya rouge ka ndenge biso tozala lango aza musoko sali mundele mabe nzambe pe amonio. Mama na biso abomaki mundele aboyaki petit mukofia oyo azalaki ya mobali na ye tema aza na ye mwasi moko amesala ko boya mibali ayaki ko akomaki siko mwasi ya pasteur na ye oyo azalaka nganga azwaki siko ba bien nyonso tu wana ba bien na ye nyonso tu basombaka na petit mukofia wana apesaki nganga na ye wana oyo ya mobali na ye
et ko sala ke makila ya mundele wana eleka makasi ezala mutu mususu soki o toucher ye vie na yo ebebi mama na biso akoma abela AVC akoma traumatisé akoma na ba problème akoma problématique donc akoma ko luka batu na problème na Suisse ya makasi mama wana azana bana ya mapasa mama wana azana mwana moko ya mobali mwana na yakoma pede ka pona bakisi ya mama wana penza akoma mutu na ye ebeta donc nazo ba bonde ko na biso na Zurich mutu ebeta ndaku na ye ekoma siège yako batu baya bala baraba fufu balia ka basala ka ba staff akoma vraiment problématique yako sakalate azotia trouble na Suisse yako sakalate ayo kanarada batute mutu na ebe batana ba famille na ye ba linga ka ye lisusu te pona bakisi eleka to bakisi onganga wana apesaka ye donc pona aboma mundele makamunyo sotu ya mabe wana ezongela mama na biso avandi na Suisse na Zurich mwana ya mobali baby akomi pede bana ya mapasa donc vie ya malamu te mama koma mama moko désordre ndako komanda ku ya batu nyoso tout porte ya kopolele olingo koti ya ofele oya ye alambi fufu oya ye alambi loso donc ndako koma donc ndako ya mama moko akraka pona nini pona koboma mundele olobi te ngana bani na mundele aza mutu te tikala sana na mundele boye parce que azana ye mundele aza mundele aza mutu nzambe na mandenge nzamba lingaka yo mutu mwindu ndenge nzambe pa linga mundele donc ndenge nzamba sala yo ndenge nzambe pa asala mundele soko balali na mundele oboyi eza penza oui osali penza divorce eza kana tobala ki mobala mutu mwindu obomi mobali ya mundele obomi mutu ona ba na bali na mundele na ko divorcer na tala ka na mundele maza mobali tikala lingala ngai nazala marié mais nazala na mundele ça ngelo te parce que nazala na mundele ozala mwasi ou ozala mobali parce que mundele aza mutu lokola yo botala mama na biso na Zurich après koboma mundele ndenge mama wana mutu na ye ebeti ndenge mama wana komi mutu moko ya ba problème mama wana komi ko swala na n'importe qui mama wana komi ko sala n'importe qui n'importe comment mama wana zoka lisusu na batute mwana na ya bebe akomi pede pona etamboleli ya mama na ye ya mabe bandeko nanga elo moka totsaka na mutu makambo nyonso tosala na CA efuta mapeka na CA mundele azali mutu lokola yo okoboma ye pona otikala na eloko na ye oya monela ki passe obomi mutu pona o gagner ta mususu ba bien na ye oyebi lobi te ta mususu yozo boma ye lelo ya yo pe ye lobi okuna donc bino surtout bokufi biloko etikali donc toye badeni ya kotambola mutu liga eloko oyo zana ngo soki nzamba tinda na mokili osomba lopango oui bravo soki pozwi chance osomba lopango te vanité de vanité biloko surtout ekotikala nango bato minene ba mikonza minene batika bandako batika banini bakufa bakende biloko wana etikala ekota pe désordre bato pe ba famille pe ba bebisa yango donc bana pe bakoma pe ba pauvre et vanité de vanité koboma mutu pona eloko na yete botala sort ya ndeko ya mama na biso avant na Zurich azala mama mapasa azala bana na yemi balé ya mapasa azala mwana moko ya mobali akoma pede mama na mutu na ye ebeti akomi mutu ba mama ya ba problème pona nini pona akende kozwa mobali ya nganga na Congo mobapo baboma mundele babomi ba resure ko boma mundele nzamba lobi yo kokufa te yo zala nanu wana omona makambo ekoyela yo mama wana akraka koma oluka problème na mutu nyoso pona nini pona bakisi na yo ke koluka bakisi na yo ezui d'abord ekangi déjà moi na ya mobali zala na ndako vanda calme tika koluka ba problème na baninga parce que bango batinda ki ozwa kisi te mobali amemaki yo na poto oboyi ye oke kolinga nani olioki olinga lota musiko olingi peti na ye ya mukonfia olepo suka na peti wana ya mukonfia te basi ezaki libala ya mundele ezaki na monde cop okomisa ngo makambo ya solo oke kosimbela mundele ti kisi na Congo mpona oboma ye ozwi kisi olio isuka ta bongo te mutu apesaki okisi akomi mobali na yo ozwi babien nyonso to oyo ozwa epo bamibali na yo wana oke opesi nganga na yo wana okoma papa ya bana na yo olinga amona bana wana te
okosa kosa makabu pona papa wana na bana na bazala na contacter pozwa nini soko zwi occasion ya ko yoka video oyo parce que lisolo oyo nga na vanda en Allemagne lisolo euti Suisse muta Suisse abengi nga na beta lisolo na yo apesi nga ba photo na yo natia na boyi atangeli nga kombo na yo naloba na bakombo mboka na bakombo bana na yo na bakombo bandeko na bakombo mibali na yo nyonso oyo bimana bango bapesi nga nalobi nazana na kosala yango te parce que nazana site wana te soki yo muto lingi muto opesi nga lisolo soko lingi sala video moko ya mukie loba mwandambu mama bijou akobakisa ou bien sala voice pesa mama bijou ndeko na nga ya mwasi asali yango te nga na lobi bon lisolo na biso ezali anonyme mais tango ekokita na ville ya Zurich mwana mwasi wana tango akoyoka yango parce que aza mama mapasa parce que mwana na ye moko azali pede akoyeba bien ke oui lisolo na ye parce que biso oza na besoin abongola motema parce que makambo ya sala ko bomba mundele ye pona ye akanisi ke lokola bomi na ye mundele aboma na ye mundele aboma mutu te oboma mutu mundele aza mutu lokola yo ta ezali nanu baloba lisuma mukena lisuma munene ezala na ote donc ta ezali nanu tubela ta msu soki otubeli lukas ko ba pasteur oya solo tubela masumu na yo bimisa makamyo soto ya mabe oyo sala nzambe ya oyokela yo mawa parce que ye azaka nzambe ya mawa atindaki mwana na ye ka pona bato ya mabe tubela orozwa kimia so ozo tubela to orozwa kimia te siko bakisi na yo leva lisa yo calme na ndaku na yo comme ko luka ba problème na batu nyonso pourquoi bandeko ya mama oyo avandi na Zurich azana bana mapasa azana mwana moko azali pede bosunga ndeko na bino ya mwasi bomema ye na ba prière na ba kisi na ye akeko lia mundele tango babomi mundele ba retour wana nde mutu na ye ekrake bomema ye epai ya basali na nzambe akonfexe abimisa makambo nyonso to mabe oyo asala nzambe ayokela ye mawa epai akozwa kimia akotika koluka ba problème na bato conseil mama bijou ka akopesa nyonso to alaka ezali ko envier parce que mundele wala tambo ke ko boma mundele pourquoi pour envier ki biloko na ye non na mokili to envier kate eza vanité de vanité kokoza na banda ku 100 olala ka nuit moko olala ka na ndaku moko 0 ya ekokeloka na ndaku moko ekokokelo na banda ku 4 5 te soko kei awa eza 0 ya 5 combien 0 ya 10 combien mais juste ozaki na ndaku moko donc eza vanité de vanité to luka na biso ka oui parce que nzamba sali bongo ozozwa ozobongisa pe moi avenue mais on sait jamais to ebara te o eza lobby ya wala inutile ya ko envier mutu osomba ndako je m'en fous avec ndako na yo osomba voiture talio na ba voiture na yo oya ngaya mke wana ya ngwana ndeka na linga yango c'est ça hein okuta na mobali moko ya mbongo soka pesi yo ya pesi yo eza ya yo mais kwa envier to koma tina niveau boma epo tika na ba bien na non oyebi lobi na yo te so okuta na mobali ya mbongo apesi yo mbongo te oui débrouiller vie na ndenge na yo moko hein se mundele na tikeli atike ya do mundele wana pesa ki ete ta mundele wana zaki na bomo il fallait débrouiller vie na ye mais moi na moi sanga zaka mayele te il fallait ba vivre se mobali wana zaki na mbongo se mundele wana zaki na mbongo se pe bolingo la boye koma ki ya solo parce que quand tu la pezala na comprendre pas que zaki liboso libala ya cop après ye moi na moi sala comme na idée ya koboma mundele na se ke ba koma ki moi sina mobali il fallait bo vanda tam soupe liwa ya nzambe linga ke ya linga déclarer biloko na ye na kombo na yo olongwe na mobali wa mema na poto comme la petit mukofia na petit mukofia bizwaki nde mundele wana pona bosala cop et comme ndenge nini tio ke nokoboma mundele wana pona ozwa ba bien na ye nyonso to ezali ka ko envier vie appréciée mwana nzaba za kila taza mutu nyonso to yozo luko ko zwa e ko pesa mela yo soko koki osomba voiture ya ba 15 000 te ata 1000 euros pour ça parce que ça ya mususu kutu azata la ya sawa na te to za ba escalier na vie yo sala yo nzamba sala yo grâce amema yo na poto et puis combien de personnes va lukaba comme na poto au vent dans la Suisse na Zurich combien de personnes va lukaba monde ta Suisse na ndenge ni ezala nga za ba ya Derrick na Suisse kuna na Rita na Suisse na ya Désiré na Suisse
nana famille ya Suisse. Combien de bato baza ko envier mboka wana ya Suisse? Combien? Nzaba sali o grâce au commune à Suisse oza oleki ba misusu na ba étape. Bango pe na ba étape na bango na ya se baza ba envier kaka yango parce que yango nde ya bango. To envier akate. Ba via ko envier yango nde bato misusu ba koma na idée na boma mutu ponda na tika na ba bien na ye. Ou bien na boma ye parce que ye na o monene azo ko avancer na vie. Et yo zanzan. Na otala ba émission na été parce que ya zako na otala te na kina bâtisserie so na rola bâtisserie envie ata yo talite batu suba otala oboya ko s'abonner batu ba ko s'abonner ba ko bimba émission ekomi ko tala matina États-Unis yo kangi gutia nzamba fungoli guti na yo donc to tika ko envier to tika ki motema mabe to tika ko apprécier mutu hein. Donc, toi appréciaka na ndenge ya malamu ya na appréciera Mama Bijou asala ba émission na ye kitoko na appréciaka Mama Bijou na façon de parler na ye na appréciera Mama Bijou ndenge bokola bana na ye na ndenge ya bien na ndimi kutu mutu apprécier parce que soko apprécier na ndenge na mutema mabete eza na problème te mais quoi envier te soko yebi eloko te batunaka tuna oui na linga na sele loka bena ko karaté mingi bakende vitesse baluka basala boutique bakanga pona nini eza musala ya pasi ko envier mutu te ngala ngo kata mutu na ngate pona sombe loko yo za nango jamais na koki ko sala yango te parce que eta musu se pesa meli na ngate loko epesa meli ngate siko na sani na kipe opete na kipa kopete naza kuna tante donc ndeko na ya mwasi eloko esala yo boye ezali ko envier ki ba bien ya mundele okay ko zwa mobali lisusu ya nganga mobali ya nganga magre bobomi mundele ya kufi lo tellement zaki na epeka ka nganga akoki ko zala jamais na ba idée ya malamu po azana ye déjà mutu asale la ka satana pota bope singa ili solo bolobi ke azui pasteur moko pasteur anga pesi bakisi azali nganga tellement azali nganga lobi oui yo yepa na nga la bomelo mundele sikozela otika omona nganga salika bakisi nenga salaki pona yo boma mundele wana nganga sali bakisi pona yo boya petit mukofia oya moneli yo pasi oya lukeli yo bakopi pona okuta na mundele wana oboyi petit mukofia wana après et comme nini biloko tout oyo zaki na ona petit mukofia wana opesi yango nganga obomi mundele siko yo mutu na ebeti tika ba problème la batu parce que ba on batinda ki o luka okene ko simba kisi te kende ko luka nzambe Mama Bijou lobi luka nzambe parce que trop tard na ekomite nzambe atindela biso mwana na ye akita na sepona batu ya mabe senga pardon tubela mundele baza na ye na ba na ebite so ke ko luka ba famille na ye ba mindele baza ko la biso te kende ko senga bolimbisi. Je sais que c'est difficile mais pona oza la libérer il faut ça la yango zwa vraiment conscience zonga mutu tiko luka ba problème tiko tout mola batu mutu na ndenge beti wana nde bana na bazo beba na ndaku eza yo eza bato mokilité zala mutu zonga mutu pona ozwa lobiko pona obikisa pe yo famille parce que ma bien surtout sala awa ekitara na ba 4e génération so bana ba yebi nzambe te soki bana ba yebi nzambe bango mo ba okata balie wana o mama sala o papa ya sala soki pe o mama oza makasi oyebi nzambe okokata balie o bakoko basala ekitela bana ngate na kombo na Yesu Kristo nom de Jésus ekokoma pete mais oya yo déjà ozana nous vivante bana bakomi kokoma pede na musala na yo ya mabe oyo sala zwatan luka basali na nzambe senga bolimbisi zwa kimia parce que via mutu ezaka ka nzambe il faut pas ko envier ka mutu ko envier na yo ya ngwana ekomela yo yango ekomisi yo tina niveau oyo komi mama
donc mama bijou nga napesa aka conseil na lobby donc nazoloba na bandeko na nga ezala ya basi ezala ya mibali obala mundele kolinga te osala mundele wana mabe mpona aza mundele aza mutu nabala na nga mundele problème ya te so nabali na nga yo nabala na nga mundele mais mundele aza mutu okomi kaka na basi mibale ti parce que na biso mpe bato mutu tosalaka yango mimundele eza na mibali mosusu ya bato mutu bazala na mona basi mibale lobaka na komi na basi mibale koloba teke mpona aza na mundele aza mutu lokola mwasi oyo ozwi wana naboma mundele mpona natikala na babie na ye mpo aza na ye mundele non aza mutu lokola yo mutu ozotalanga mutu ososala likambo ya bongo oboma mundele mpo otikala na babie na ye na bomi na nga aza na ye mundele aza mutu ya nzambe aza mutu ya nzambe donc totika makambo ya mabe mundele aza mutu lokola yo mama ozotala nga oyo so boma na yo mundele mpo notikala na babie na ye mama oyo mpe nano osali yango te so okutani na lisolo ya mama bijou azoyebisa yo tika mundele aza mutu parce que ntango koboma ye koloba teke nabomi na nga mundele bana bomi na nga mutu donc mutu akomi mutu yango obomi azaleka lokola soso lokola taba moko sombi nabomi na nga ye mais koloba teke nabomi na nga mundele aza lokola yo et puis totika koenvie biloko ya baninga mpo eloko etindaki mama na biso akoma tika ozwa kakende koluka kisi parce que aboma mundele wana mpona atikala na babie na ye ezalaki enviaki biloko ya mundele wana mpe aza moto ya baesprit alobi nga na ke bongo te yo mutunu ekobeba yango mutu na yo ndeko na nga mwasi na Zurich mutu ebeta luka nzambe bandeko totika koenvie bandeko oyo balingaka koboma mindele mpona babie na bango botika parce que mundele aza mutu lokola yo bamindele mpe bazalaka na makambo na bango eza mpe lokola biso mpe bato mundu eza mutu mosusu soki obomi ye lelo en tout cas une semaine c'est beaucoup yo poke famille na ye mpe batelemi bamindele mpe baza na makambo na bango kutu ta mosusu baza na makambo na bango ya koleka ya biso kutu baza na bamagie na bango ya deux fois te obomi mundele abebi vi na yo ebebi otelengani donc so ozoluka nzambe te esuka soki okata bilamba en tout cas mama bijou nga napesaka kaka conseil lisolo na nga oyo euti Suisse ndeko na nga ya mwasi azotungisa nga mutu apesi nga lisolo alobi na mama bijou beta lisolo nga alobi bon nga na obeta lisolo mama bijou tanga kombo nga alobi non na otanga kombo te parce que ndenge mama bijou alobaka naza na preuve te navanda na Suisse te donc nayebi lisolo wana te nga na obeta lisolo anonyme pona epesa bato conseil bato basalaka yango batika ye moko mpe mokolo likambo soki ayoki yango aluka nzambe mais ya kotia foto na ye ya kotanga kombo na ye na osala yango te soki moto opesi nga lisolo olingi basala biloko wana mibale sala intervention na yo moko nde tobeta lisolo ya papa na biso moko boye azalaka na Afrique akosaka ke azalaka na poto nasengaki nalobi soki ndeko na nga ya mwasi ozalaka na Londres soki osunganga sala voice na obeta lisolo na yo donc mutu oso za kosa ba beta lisolo ya lisolo batanga kombo ya mutu na aide na yo mama bijou osalango batia photo na aide na yo mama bijou osalango mais ngamo boye na osalango te parce que na yebi lisolo ngo te na zape na preuve te ngas kota na obeta on azo beta on kapona opesa conseil en général komba mutu te polémique te na Suisse na Zurich eza ya koyinda ndeko na biso ya mwasi ndako na ye koma abattoir ndeko na biso ya mwasi akoma mutu ba problème donc Suisse mobimba Zurich mobimba bayebi mutu ba problème donc aswanisaka na bana mike aswanisaka n'importe qui mama na nga zwa kimia mama bijou apesa na ye kaka conseil eza nango trop tard te conseil mama bijou azopesa yo soki yo bokanisaki ke na bomi na nga mundele aza mutu te aza mutu luka basali na nzambe yebisa bango senga bolimbisi senga pardon nzambe akoyokela yo mawa po ye aza nzambe na mawa alimbisaka de kaka totika koenvie biloko baninga to apresiaka oapresie po yo mo peta mosusu oye osala mwa pa maintenant on apprécie ndenge mwana mwasi oyo ateka biloko na ye tikanga mpe nasala na ndenge bien eza teke lokwa ye asala yango il faut nga nasala yango non oya osimbakisi olie mpenza bapapie na nzela donc nalingaka bino mingi nga nakomi na nga kotika bino
lisolo na nga kaka nde na beti. Donc mutu nyonso tu oyo okutana deja na likambo ya boye ovanda nango na motema mpo okanisaki aza mundele. Mama Bijou azosenga yo kaka senga bolimbisi luka basali na Nzambe parce que mundele wana aza mutu lokola yo. Et puis soki oza na baide wana olingo sala bongo oboma mundele po tika na babien na ye keba na ba retour eyaka. Donc nazopesa mbote na babone na nga tout ba nouveau abonné. Mama Bijou na linga bino mingi bo kita tina se bo mona Mama Bijou lamba. Donc ba recette ce qui a donc ce qui combien de recettes ça na Bidor TV. Mama Bijou beta ba masola modèle na modèle luka okuta na lisolo mo ta mususu elo mo linga osala oyoka ngo et puis otikisa yo elo ko linga ki osala. Mama Bijou aza émission na ya ba Amser. Mama Bijou abakisi bino émission na ye ya ba star. Mama Bijou beta lisolo neti lisolo e uti Suisse. Naza besoin masole uta Canada, na besoin masole uta Londres, na besoin masole uta partout parce que donc ba Amser na ba komo zo ba appel donc ezo uta par-ci par là. Donc musala Mama Bijou ezo kende Nzambe azo sala ka ndenge toyokana ki parce que kamunyo surtout basala likambo surtout basalaka il faut Nzambe atia loboko. So Nzambe alingaki te menga Mama Bijou do na sina tika parce que na kuta na petela makambo ebele mais avec Nzambe nazaka na eliki yake nazokende malembe. En tout cas mbote na famille na famille mosi ba mosi tout esika bozali Bijou do alinga bino mingi. Na pesi mbote na ya Lili Besa na Belgique. Na pesi mbote na copine privée à Kati Mama Magui quoi. Na pesi mbote na Mama Jolie na Belgique. Na pesi mbote na Mama Meje na Quadrate. Na pesi mbote na Mama Viviane yaya moto kwa na freshen. Na pesi mbote na batu nyonso to bayebi Mama Bijou. Na pesi mbote na groupe na nga ya ba Amser groupe ya WhatsApp. Mutu nyonso to za na besoin Mama Bijou atia na groupe na ya WhatsApp benganga okota na kati ya groupe wana. Mutu nyonso za na besoin ya sala video Mama Bijou azawana nazo zela na fungoli maboko sala video pesa Mama Bijou. Na pesi mbote na babone na nga tout mbote na mutu nyonso tu oya yebinga mbote na ma petite sœur Sandra Lina na Hollande. Mbote na Mama Mireille na Hollande. Mbote na mutu nyonso tu oya linganga parce que Mama Bijou linga bino makasi sabino musala oyo ekosala mate. Oyo eza lisolo euti na Suisse, euti na Zurich. Mama Bijou lobika ake totika kwa vie batu et puis mundele aza mutu lokola yo oboba mundele ba retour eye sikoyo ozozela nini oluka basali na Nzambe parce que c'est osali mabeto kima wapi kake pa ya Nzambe kima na yo pa ya Nzambe parce que trop tard na comité. Merci bye yo.